Ingeta, la famille, Bokota, Bokota, Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, kolala kolamuka, naya moto moto, kolala kolamuka, naya ko inda inda, kolala kolamuka, naya ko beba beba, kolala kolamuka, naba dossier sur dossier, affaire sur affaire, Makambo sur Makambo, nandege moko ya somo penza mingi makasi. Grande ma joie de vous retrouver encore cet après-midi, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut, salut, cher Bouchou, salut, cher abonné, salut, cher connaissance, salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien par la grâce de Dieu. Cher Bouchou, cher abonné et cher connaissance, yalelo toye lisusu bandeko nanga kande na yebisaka bino soki dossier ezali tokoya, soki makambo ezali tokoya, soki ya koloba ezali tokoya, kande boyebi makambo sur makambo, dossier sur dossier, affaire sur affaire, eza ya koinda, eza ya kobeba, ezosala pasi mingi na motema. Bandeko nanga lelo toye na dossier ya Constant Mutamba, toye na makambo ya Constant Mutamba, ex-ministre surtout ya République démocratique du Congo. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi au juste les problèmes? Avant na kokota na mozindo, la famille ya dossier ya lelo e kozala bien na ya nanu ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, si c'est la toute première fois, ya kokota penza na chaîne abiso, chaîne moko ya kitoko, chaîne yaba analyse, somme, chaîne moko yaba information, pas possible. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et ko salabiso oyo penza tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bambote nanga na yemoko linda bukulu ya balinda. Bambote na Madame Gracia Mpoi. Na pesi bambote na Mama Lisi mpito ya balisi. Bambote nanga na Mama Chérie, Mama d'amour, Mama Eugénie Zemanga. Na pesi bambote na Franesse NM, Franciel NM. Et pourquoi pas leur tonton international, tonton Amos Kazadi, sans oublier Madame Naz Kazadi, Nandengepe na système moko ya kitoko penza mingi makasi. Voilà. La famille lelo toye na dossier ya Constant Mutamba, toye na makambo ya Constant Mutamba bandeko nanga, ezo sala pasi ya makasi, ezo sala pasi mingi na motema, ezo sala pasi ya kosakana te. Kande na yebisaka bino soki matière makambo eza ya pasi, ezalaka toujours bien toye tolobi ke no makambo yo eza ya pasi. Soki pe makambo eza ya bien toye pe tolobi ke no makambo yo eza ya bien, ezalaka toujours bongo, parce que soki biso tokoya kobeta CT soki biso toya kobeta lisolo te, muto koya kobeta lisolo azate pe akotikala kozala te, eza bongo. Kolala kolamuka na ba situation ya sika, kolala kolamuka na ma dossier ya sika plutôt, kolala kolamuka na makambo ya sika, kolala kolamuka na koinda ya sika, kolala kolamuka na kobeba. Tolanda na sport na zozenga sima. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes, qui mobile ye salakate, pe ezamu kie, mama azo sepelate na mbetu, na gavke, elamu pi, feti ezongi, ba mama ona ba problème ya mabota, myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, ata, okomi na 65 ans, mama, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana
alobaka te mobulu makasi to mpe alalaka te tozali na solution na gavker mpona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya pamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complet ya kopakola ya injection ya comprime ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovimbisa tolo mpe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladi ya hémorroïde interne to mpe externe yoka na 2 jours ya pamba omoni changement ya solosolo ebongo mpona bokono ya diabète AVC tension to mpe obésité gavker golo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo na kisi ya comprimé mpe injection na gavker ozongi mobimba baproduit na biso ezali 100% naturel mpe esalemi na baplan na baindustrie ya Allemagne mpe Angleterre na gavker okosepela. La santé n'a pas de prix. La famille, kande na yep sarabino, batela santé, soki oko batela santé na yote, mutumoko te akotika la ko batela santé na yote. Eza toujours ya motuya, eza toujours ya malamu, en tant que mutuko yebaka ndenge nini ya ko batela santé na yo. Good news, bonne nouvelle, sango ya malamu abari njema la famille, gavker aye na ba solution ya makasi aye pe na ba solution ya kitoko pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na makambo oyo etali makambo ya kobota benga gavker na lombangu ba solution ya makasi ezali kobota na gavker eye na ndenge moko ya somo kobota na gavker eye na ndenge moko ya kitoko kobota na gavker eye na ndenge moko ya bia ba solution ezali ba femme porteuse bazali ba makambo ebele ezali na gavker concernant surtout et encore makambo ya mabota. Voilà. La famille sans plus tarder, quand ndenge boyebi lobby nde ekozala solution donc ekozala conclusion ya suka. Soit acquittement ya Constant Mutamba soit Constant Mutamba azala arrêté mais prière nanga eza que lobby acquittement parce que tozo mona Constant Mutamba na dossier ata moko te to mona Constant Mutamba na mabe ata moko te sans plus tarder boyo kanano ba makambo oyo o yuti ko bima concernant toujours et encore Constant Mutamba tolanda et on se retrouve juste après. Jusqu'à la fin moko soki bango balekisi Mutamba bayebake bango pe bakolekana nzamba kokota na bandako na bango akotika bango te jeunesse Congo nzamba za na bino eza temps na bino bonzi mange za temps na bino boko bunda pe boko longa botikela bango temps tamukete baza ba ya solo banda longtemps bato bazo bomaka kaka bazo bomaka et je me rappelle une fois nzamba lobaki na ko ressusciter mon esprit na jeunesse na pekati ya ba mama na vision na nga na mona ki ba mama ba bimaki libanda bazo ganga justice pe makila ya ba oyo nyonso bango ba boma surtout ya est ezo ganga justice incroyablement ezaton ya batu mwindu nyonso na Amérique esika nyonso ezaton na biso ya batu mwindu bakoko kabiso lisusu te. C'est juste ce que je voulais dire. Merci beaucoup maman la contribution na yo. Merci. Yo na boke bino surtout j'espère batu nyonso pe tout ba yo ki yo déjà na kata planela nzambe pa mona yo na message no. Continuez pe toujours ko bondela pour na ministre na biso Constant Mutamba to yebi ke notre rôle jeunesse pe pour le moment pe jeunesse nous surtout et comprendre donc na minute mutu moya la lisusu pongeza te vraiment zamba mona yo na message na yo. Amen. En plus s'il vous plaît message moko lisusu nkola lakisa kinga je me rappelle nga ba adoptanga na Congo je me rappelle une fois na zala na Kolwezi na 2000 maman moko abimisaki prophétie abimisaki ba prophétie ya bato nyonso ba président nyonso bomoni na pouvoir à Congo alobaki ba ko
accompagner na bango mais nkolo akosusciter jeune garçon moko ye moto akomata na pouvoir et puis ntango ye akomata na pouvoir Congo ekobonga mais mpona koconfirme ke ezalaki message ya nzambe ye alobi ete bokomona année oyo ezalaki na l'an 2000 toko tozaki l'an 2000 kokota 2000 l'an 2001 alobaki ba jeune fille nyonso na Congo oyo bakomeka ko avorter bakokufa et je me rappelle là nazaki mwana mukie j'avais que 10 ans 11 ans et Salema peto mona na miso à partir ya Kolwezi Toyoka Lubumbashi Kinshasa makambo et Salema. Je veux juste vous dire que Mutamba aza Nzambe, je vous dis la vérité, aza Nzambe. Aza vraiment élu par les dieux de nos ancêtres Yemoko. Bon maudire, bon sala nyonso mais oyazo meka. Je vous dis la vérité, avant Mboule yo esila, boko yoka. Parce que Congo wana muta délivraka ezala Nzambe bobo sanate muto a délivra Congo wana ezala ka Nzambe. Je me rappelle makambo salema na est na loba na basal na Nzambe na lobi ete Nzamba ko confondre Kagame soki Kagame Nzamba konfonda bango malgré tout eza ba bêtise na bango nyonso na basala ensemble mais kolo konfonda bango même lui en ce moment bazo ko comprendre te même mindele bazo comprendre te nyonso eza makambo ba mindele banda likolo kuna pona bango baloba oyo nyonso ko s'opposer na bango il faut ba éliminer ye eza jeune bango nyonso et puis pour nanga ko na kolobake jeunesse voter bango lisusu plus jamais parce que voter bango eza ko encourager bango tala kiti ya bokonzi ya Congo et comme na ba Rwandais eza vraiment bazo respecter peuple te pendant longtemps c'est fini c'est notre temps à nous. Amen, maman. Merci beaucoup. Bazo signaler un peu que nos live, donc beau tapoter bande connaît surtout besoin assez pour permettre que notre besoin tapoter, toujours sécuriser, permettre d'abord il y a planel na biso, après qu'on permettre bandeko babo bando mataka tant bozo tapoter et vous allez vraiment malamuta bientôt au monde live et katana. Donc vraiment merci beaucoup. Tolandi maman na boké bino surtout papa okoko contribuer papa fungola miko na yo Allô papa okoki maloba pa na yo après nga nazo déjeuner pendant le temps na déjeuner soki yo silisi ndeko aza likolo wana alobi après cela maman na biso pe koto yo alobi. Bon déjeuner modérateur. Bonjour à votre panel. Merci. Ngana ngaki juste na contredire sœur wa utikoloba na banda ki na bien mais point oya touché que non nda kumutamba banda ko futela et là maintenant comme na palace azo benga nda ko mutamba za nango palace ya mona nda ko Nicolas Kazat ya mona nda ko Vital Kamerhe. Il faut qu'on arrête de conneries là. Donc, mobilisation, c'est ça qui est mobiliser jeunesse de façon que lundi va quitter constamment Moutamba. Parce que tous ça, on a besoin de que Oba Lobaki reporter plus, va reporter, bango aza bien mais santé à Moutamba za bien té. Comme de comment te kolba, ceux qui va moins qui va reporter, va permettre à Bima qui ne reçoit pas soin et non qui va bloquer, va étouffer jusqu'à ce qu'il kufa na kata Kinshasa wana. Preuve que tout le monde a continué Fernando Bakanga est en forme. Continue à bima le continue à yusu ça et le romoroté. Donc ça vraiment chez la politique nabiso. Donc tout s'est mobilisé vraiment. En tout cas jeunesse lundi ceux qui balobi qui va reporter soit ba pesa mutamba droit à bima soit ba kata makambo si là et non que tous on a lisusu. Donc en tout cas na remercier jeunesse Mandenge la Muki et Bakino soit dans la carte panel. Je vous remercie beaucoup vraiment. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Bonjour tout d'abord. Bonjour. Contribution à ma pesaka, mobilisation, la motivation. Kita, tu es mon final place, il y a plus sur nos kita. Ok, merci papa. Voilà, la mobilisation, la motivation à jeunesse. Au moins que jeunesse. Matissa voix, Matissa voix. Ok, au moment que jeunesse, il y a années 60,
basundolaka ou badelisaka batrahisaka Lumumba. Alors tous ans sous l'année 60 tous ans en 2025. Alors babunga o esalema la kala et ils ont permis de biso sous une expérience déjà to acquérir tout ça sous même mabunga. Mutamba c'est un révolutionnaire. Vous allez comprendre que plan na bango ils a déjà que non ba écarté na ba prochaine élection en 2028 si je ne me trompe pas. Alors biso jeunesse, qu'est-ce que nous devons faire? Biso il faut tous la mobiliser en masse. Donc message na biso dimanche na pourquoi partout sur les réseaux sociaux, sur nos statuts Facebook, TikTok, tous les réseaux. Donc ils ont tous se mobiliser de façon à ce que lundi ban ba okende classe te misala ekosala matin biso nyonso na nzela pona ko réclamer eloko ezaka moko acquittement tozo bimate po tokende ko boma tokende ko buka koyiba ndenge parfois ezalaka non tozo kende mobilisation ezaka moko tozo réclamer kaka acquittement yango mo contribution nazalaki nango. Alors modérateur au monde bato musu bakomata apona ko démotiver biso c'est qu'il faut veiller pendant na mwanga mbuana ceux qui mutu aza déjà na message ya démotivation ko kata yembala moko c'est qu'il faut tous la même morale. Tu dis que lundi des awana y a pas boulot, y a pas classe, biso tout ozo bimananzela. Boya changu de tous les coins, biso tout ozo bimananzela. Donc des mois contribution on a la zalaki nango yangwana. Merci beaucoup mon frère. Yo ko kitate yo zalaka wana. Parce que ceux qui a cadre cas que non mota matia linga lo ba salité awa. Parce que biso tunde to za le même moral. Tozo soutenir Mutamba. Bato tout bato matana planera ezali parce que bona oloba kaka o ezali concernant Mutamba. Soko oya koloba hors sujet à Mutamba doit besoin non maloba te. OK. Loba. Allô? Elle Loba. Allô? Allô papa. Merci Mengoni pour passer sous parole dans le panel. Vraiment Mathis Avoa. Ils ont participé mawa surtout nous les Kinois. Makambo oyo ezo le kalamboka la biso eza pasi. Ngana mi kondana parce que biso ba Kinois ndeto sala erreur tika zemberebe a umen na place wana. Potangu mukolazo azokota na tongo na kokoma na Mutamba. Mukolazo kota na tongo na pays du peuple le 16 janvier 2001. Biso nyonso tokanga ki na Istawana. Na IN na IPN na ISC Congo kangi Rwandais mais à Télémili biso manduki netije a salipé 18 ans netije ona nini lembele bazo sokutu bazo bana biso adversaire lembele, c'est-à-dire nous les Kinois to peut autoriser qui des choses pareilles parce que on craignait les choses où ils ont raconté, c'est pas mon temps, et bien aimé, ça dit très sérieuse. Ce qui kaka, qui ici ma boko et sili. Donc ça coûte ma camté qu'on ait magi masse va 1 million ça mouke même 6 millions pour ba viola ni bazalo na kisi. À partir du premier ministre wana, maman wana, yé penam dem da provoquer dossier oyo na caméra. Si vous trouvez le président Nabiso, on le soutient à tout moment. Oui, il a beaucoup combattu. Il a récupéré notre pays qui était entre les mains des Rwandais. Effectivement, il a récupéré. Mais on ne sait pas jusqu'à aujourd'hui quel est l'impact qu'ils ont fait avec M. Kamere. Parce que c'est lui qui a provoqué sur 3 pouvoirs que nous en avons dans notre nation, ou qui existent dans le monde. Exécutif, législatif, et judiciaire. Bangomi Satouana. Sikoyo, Makama Mutamba, Lumumba Kenaka netije. En tout cas, bazala tango wana pena ba koyeko ko sauver et c'est ba ko mamaste ndenge ka to so ba ko. Parce que Mutamba yokuta système ko si fanda. Basi ba lona ba viwana. Mutako tanga classe ba ko sala ba ko benga onini. Na isa benga onini ba wewa ba motokero. Les motoquaires ko ba to kumo ba moto wana. Les motards. N'a pas cabine téléphonique, n'a pas ONZ. Vous voulez un licencié, un ingénieur. Tu es qui m'a bamboka au bapoto ponani. Est-ce que l'amboka a tout au bon sangote, va placer belé ba courir zate. Est-ce que nous comme les ingénieurs, tu as la musala mboka la bisote. Tobi marato kimaka. On dirait lion à Zanamboka, tu as au kima lion.
na Angola ya pamba bazoba bamboka toke ko vivre kuna tito ya koma na bamboka bapoto bazo tuna soki na mboka so lion azala kuna kimisa bato parce que ba vie wana basi ba sema soki ya longwe basi bana kasi batia ba sobrinha do ba neve ba nièce donc basi ba kanga click wana tala suminya o nani o sumiyo mama nani shiliti o ay ko songa lisusu o nani premier ministre o ay ko songa lisusu to yebite impact ni basala place wana mutamba ningi za wana mais bien aimé na loti ba songe tant moi ça son ba songe en tout cas malamu interpeller nga susu na lobango na suite des songes ya liboso na ko mona Piro Luara place bazaki na ba makambo banga banini malobe silie akokisu koloba te mwana mwasi moko azalaki na instrument moko wana instrument ne boy ko beta ekale total yango ekufa na sutuki bona tongo na journal ona tongo na kota na ba panel bona ko ke Piro Luara ba betie avant-hier na ko mona Kabila bena donc akufi baso memaye donc Kabila ka semberebe c'est-à-dire quoi tozo buka système wana nyonso à partir ya masse ko ezo bima pona na mutamba soki kaka to tiki bande ko na suka to tiki système continue Kabila umeli na place ka semberebe pona ko banga ya biso ba kinois là je vous dis ce qui est vrai collation na biso pour les Canadiens 2001 zaki problème Kabila umeli ki pona busoto busoba ya biso ba kinois nous les kinois on nous appelait vous êtes des lâches un lâche za muto likambo yango la ba nous azo on a cessé on a loba ke mbala moko tout droit la bite en tout cas que Dieu soit loué mobilisation oyo c'est Dieu qui s'est levé nous avons nous a télémi pour na makambo oyo amen ba vie oyo basi ba lona soki to télémeli bango lundi oh mwana mobali oyo abimaki na traitement oh bakata likambo na mbala moko et hier ça toujours na maîtrise amela maloko la na salle banque les titres na salle banque azela kaka élection présidentielle c'est tout merci beaucoup papa merci Tolandio vraiment na boké binos na message na je crois ekomeli peuple congolais nyonso nzamba mona ona likanisa malamu za nango pona ko soutenir ministre Constant Mutamba oyo azana innocent batata oyo balika justement balingela eboule Nzambe amona yesika zaliwana merci na yo mama ko fongola micro nakata ope malobate na basamolo moke omona maître Mayo eloko azoloba maître Mayo azoloba nous ne sommes pas prêts à laisser la place à une jeunesse qui est pressée. Je sais pas si terme wana ezoloba la bino quelque chose. Vous allez comprendre que vieux ils sont là plan à bango ezia ko combattre jeunesse. Maintenant, biso jeunesse, avec la force que nous avons, il y a jeunesse, qu'est-ce que nous devons aussi faire à notre niveau? Nous ne sommes pas prêts à laisser la place à une jeunesse si pressée. Est-ce que Moutambe est pressé? Quoi de pressé? Oye, pouvez, c'est Abim Saba Popo modèle. Donc, biso jeunesse, voilà. Moni, basali guichet unique. Na réseau qui ne souffre. Na approche à batouté. Et comme quoi toujours na guichet na caisse à l'état en plus azalaki garde du sceau caché et comme moko neti za Angola neti za na poto caché comme moko tala soyo kanana boya omoni même président de la République ndenga zawana ye moko pefo azwa conscience d'abord makambo to s'est passé parce que pourquoi lelo yazana beaucoup lelo yazana bokonzi bana na bazana facilité ya bosala mais lobi tango ya kozala te est-ce que bana na wana soika batata wana bazawana ba opese opportunité ya bana na pe basala babanda pe ka ko bloquer effectivement voilà on a azwa conscience pas tant bango batinda biso ba l'école ezali parce que pona biso to kende to étudier parce que pona lobi to zo ba relève na bango parce que bible zo lo ba keno bana batu bazana na droit ko kunda ba parents mais ba parents bazana droit ko kunda bana te eza bongo eza logique ya bango bazo sala keno batinda biso na ba l'école to kende to tanga pour lobi to zala
descendant na bango to za ba mokita na bango ta bango ba ko fatiguer biso to du ba relève parce que pour na to bando ko boko la bango maintenant sta bango bazo aka place bana ba nga ba sa tisiko la mo pa biso ezali nini yango wana lundi classe kozala kaka te soki basakani toute la semaine parce que tina classe yango tozomona yango te bato bazotanga bakosalaki bomoki motokero bazotanga bazokina na bakabine téléphonique lelo baosala eza te sikotina nango wapi eza distraction bajeni bakomi bakuluna lelo bajeni parce que mpona bapapa oyo baboti biso bazopesa biso lisusu mpe bana chance te ya kotravailler. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? ndumbe mati mpona nini modérateur ya bolimbisi donc na lingi na bakisa mwa eloko papa lobi en tout cas penza ndenge za bongo ata 2 semaines pena bamona bato bana bake classe te 2 semaines pena bana bake classe te loba mama bonjour boni boza bien mama nasepeli na ndenge bosali émission mpona kotelemisa kwambo ezoleka na mboka na biso Congo. Ngai nalinga nalobaka eloko moko apropos ya Constant Mutamba. Jeune oyo aza jeune moko banda mboka na biso banda ba ministre banda koya banda ba politicien banda koya non totikala komuna ministre un ministre azo telema azo loba oeza bosolo na mboka na biso azo bimisa oeza ba signaler déjà bientôt là oeza ba miyibi penza o pena ba umela na kati ya mboka na biso balingaka te mboka na biso ya avancé azo bimisa bango na poisa loko azo bimisa bango na poisa bango ba osepela te na mboka na biso ezala ta papa wana mikolo wana basala ba vie ya bana na bango eza bien pona bango balingaka ka ba vie na bango nde ezala bien lokola Congo wana ezalaki mboka na bango ba papa na bango na ba koko na bango batongela bango pona bango bamonaka peuple aza na valeur ti yango ngelo kana zo senga oyo nyonso tabengami aza jeune oyo nyonso tabengami aza jeune aza na posa lobi vie na ezala bien lobi avenir epe ya bana na ete ezala bien boluka botelema mokolo na lundi mpona Mutamba parce que Mutamba soki bakotisi na prison ndeko na biso bandeko na nga esili mpona Mutamba tokoyoka kaka sango akobima me aobima ndenge akotaki te manenga koteki te parce que ezana bateau oyo baza déjà kuna prison na wana no bakotisa ele ezala déjà babebi sango déjà na makambo nyonso to mabe bateau nyonso babando ya kolandela na kati ya prison bazala ka batu na bango siko poto boye loko wana Mutamba kota prison te photo telema mokolo ya lundi leka mokolo ya le 27 eleka lokola ndeko mokolo ya le 27 lundi ezala ou bien to kufa ou bien bango nde bakufa. Parce que bango bato bazo la makambo Mutamba baza ta plus de santé o ba olanda dossier Mutamba baza santé baza pédé santé baza bato mo ba mukie soki biso population to telemi to kendeli bango ba beta masasi biso beto ke ba bomba biso nyonso tuté ba bomba biso nyonso tuté ba bomba biso nyonso ba maka 10 personnes ba ko ka pe ko bomba poto ba beta masasi to ba moni ke bato bazo ya kaka ti ba ko kima na bango eza biso nde to libérer civil eza bongo nde to libérer mais soki biso kaka to landi ba grimace na bango ke o boye ba telemelaka leta te ye moko leta alobi maloba ya malamu eutaka malamu eze epai ya peuple nde moto aza liloba liboso mpona nini biso tozalaka na nsima bango bazala liboso na baélection batiaka biso liboso ale soki baélection esili so bamakambo mabe ezosalema na mboka na biso toloba te totala bango mpona bango baza banani biso moko toza leta biso moko peuple moto toza leta avant bango bakoma na kileta oyo baza na bakomi nango lelo biso peuple moto komisi bango mpona koto olakisa bango ke peuple liloba peuple eza na pouvoir tokotelema mpona mwana mobali oyo aza na famille na ye mpona nazondima kufa kaka mpona mboka mpona nini nazondima kufa kaka mpona mboka parce que aza na susi ya mboka ndenge aza na susi ya mboka biso mpe ifo toza na susi ya mboka mama nyonso tu oyo akotinda mwana na ye lendi na klasi seka aza mama moko aza kizengi pa mwana wana lendi wana akotanga malonga te mpe baprofesseur mpe baotangisa pe te lendi mama nyonso tu boma mwana wana ndako
Voilà, de retour la famille na bandi ebele a batuto tiko yoka quelques réactions ya bande kona biso ba congolais pour na dossier ya lobby. Kande bo yoka toyebi ke partout lobby de rentrée scolaire. Toye ko senga na bino nyonso chers parents bo garder bana na bino na bandako. Toboy ezala te ke non bato a media ba informaki biso te mama Étoiline kuto abetaki lisolo atikala ko betela biso masolo o te s'il vous plaît. Soki réellement lingaka bana na yo tika bana ba vanda na ndako. Alors eloko pe toye ko senga na l'État. Biso nyonso toyebi ataka ndenge bozo akize ke non mutamba ibi mbongo. Bonga na ndimi mbongo na nga oya ibi boko tisaye na prison te. Nga na ndimi yanga mbongo ata soki izalaki yangai boko tisaye na prison te. Ezo salaka pasi na Congo na biso mingi ba o bazalaka na volonté ya kosala ba pertibaka toujours bango balukelaka bango ka ba problème batu oyo bazalaka na kimuibi bango nde omona bazozwaka bango nde bakoya kovanda na kiti bango nde bazozwa na ba pouvoir bango nde me bazoyibaka matin midi soir mais ba oyo baza na volonté ya kosala bapesaka bango choix te chance te omonaka bakomi kolukela bango ba makambo lelo oyo toza na ministre oyo ya jeunesse c'est qui encore grâce Coutinho ye wana aza jeune aza na ye na ba principe na ye aza na ndenge na ya kosala mais comme toza na batata mikolo kuna o basala pendant des mois et des mois des années bayibaka ka mbongo à l'état bako banda kolinga ko influencer ye comme ye aza premièrement musala nzambe et de l'autre côté souhait na ye ezake aya kosala bako kosela ye makambo ka ndenge balingi ba sacrifier mutamba bako sala ye pe bongo yango toye ko senga na son excellence Félix Antoine Tshisekedi en tout cas alongola nanu batu oya mikolo o nyonso basi basala na ba régime batu mosusu atia penza gouvernement na ye ya ba jeune ya batu o baza na fraîcheur ya makasi parce que soki atie batu wana bakoya kosala musala na mitema na bango nyonso mibimba mais ba o mosusu bazoya bango objectif na bango ezaka koyiba biso pe toza na besoin évolution ya mboka na biso toza pe na besoin ya épanouissement ya mboka na biso toza pe na besoin ya bande ko ebele kande to lo bango chaque fois na ba live à la famille combien ya ba congolais lelo oyo basilisi ba classe mais baye ko se retrouver na ba cabine publique basilisi ba classe lelo bakomi ko se retrouver na ba wenze bazoteka ka ba mapa bazoteka ka ba makala mais la famille qu'on se le dise sko bambongo o nyonso ba parents ba bandaki ko nyoko ma bazo futela ka bana na bango pendant des années et des années bana batangaka do bambongo wana ekendeka na perte ba sacrifice o nyonso to zwa bolam kaka na tongo mbule zo beta ka bino wana bozo kendaka ka ba classe wana nyonso ekufaka na porte pour na perte plutôt pourquoi parce que il y a de ces papas de ces vieux papas comme le Vital Kamerhe baza batumoko o bakoti lisusu ko sala te quand même na parlement wana baza ebele o mérité lisusu kosala te batikela pe ba jeune baya kosala bakota pe politique batikela pe ba jeune baya kosala musala bango kozala ka bango na bango batu mosusu bakoti kosala te ka ezo sala ka pasi pe mawa voilà na komi na mwa suka partage na biso la famille kande na yebisaka bino biloko kitoko eumelaka te ekendaka na mbango suka na biso yango oyo permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine ciao.